Réalité ya bana kino. Nazali nesengo ko présenter bino magazine na KNB News amoko na lelo boyebi ete na République démocratique du Congo plusieurs actualités ezali kotambola na ndenge mboka o ezali kokendele makambo ebele ezali koleka yango na tombeli bino nyonso polandi malamu pona édition ya lelo ya KNB News. Plus de 200 députés et union sacrée de la nation bazali ko sepelate pona liste oyo iti kobima week-end oyo eleki awa pona bureau définitif ya Assemblée nationale bango batelemeli yango balobi ezali na constitution TP et respecté te maloba oyo chef de l'État alobaki na tangu ya prestation ya serment na ye. Plus de 200 députés membres ya union sacrée bazali ko telemela liste oyo eutaki kobima pona ba candidat ya union sacrée na bureau définitif ya Assemblée nationale. Na yango basengi na présidium ya union sacrée bayeba ko placer na bureau définitif ya Assemblée nationale batu ya ba province nyonso pona tina ya ko combattre surtout mingi guerre oyo ezali na est ya République démocratique du Congo bango balobi ete esengi union nationale pona kosilisa bitumba oyo ezali na est kasi komona tribu moko to pe province moko bazali na plus de 4 postes yango bazali ko sepela na yango te ba bengi yango ezali bongo pona ba eli ya République démocratique du Congo bango balobi ete composition ya bureau définitif oyo ya Assemblée nationale et respecter te constitution pe règlement intérieur ya Assemblée nationale ezala na représentation équitable pour na ba chaque province nyonso ya pays selon ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ete mandat oyo ezali consacré pour na kolite contre ba anti-valeur kasi komona batu moko boye kaka ya ba province moko nde bango bazali wana ezali kitoko te ezali mabe makasi nde bazali kosenga bayeba na ko revoir yango kotala ete liste yango ezali publié boye. Président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe, vice-premier président Jean-Claude Tshilombai, premier vice-président Christophe Mboso, deuxième vice-président Jacques Njoli, rapporteur Serge Bahati, questeur pe Madame Mbemba ye azali bongo questeur adjointe kasi ba sepen na bango te po mingi ezali kaka batu ya province moko nde bazali wana esengeli ocha yango ezala équitable kasi po na rappel esengeli koyeba ete élection kosalema samedi 18 mai 2024. Ba décision ebele ekwei po na ville ya Kinshasa entre autres nuisance sonore pe ba policier bitambola tambola na ba wenze oyo etekamaka na kati ya banzela to pe na babalabala ezalaki bongo na parade oyo esalemaki mokolo ya vendredi passé awa na ville ya Kinshasa nde général Kilimbalimba alobelaki yango Benisi Sawana apesi biso ba détail. Kanatina ya ko renforcer aux sécurité na ville province ya Kinshasa. Commissaire divisionnaire adjoint ya Kinshasa Blaise Kilimbalimba Mbula a rappelé que vendredi 10 mai 2024 na parade mix ya FARDC police nationale oyo esalemaki na stade de martyrs ya Pentecôte abetaki sete na ba policier pe na ba militaire soki baza na air ya repos esenge na bango ba se concentrer na repos batika makambo oyo ya kotambola kana minduki par-ci par-là kasi soki bazongi na kati ya musala commandant na bango nde moto akopesa bango minduki pe masasi oyo ezali na kati ekozala calculer esengeli bazala surveiller pamba te makambo ebele ezali kosalemela bazali koloba ezali ba policier ezali ba militaire po balongwa na kati ya ngambo wana esengeli na bango bayeba kotosa ba instruction oyo commissaire adjoint asili kopesa pe alobi lisusu oyo akotosa mobeko wana te elaki
lakisi ke akotombe na kati ya infraction violation ya ba consigne na ba policier ba tomber na kati ya infraction wana te esengeli kotambwa na alima kotosa kaka ndenge général auti koloba asukaki pe wana te akotaki na makambo oyo ya ba nuisance sonore moto oyo abetaka miziki akipaka te esika nini oyo esengeli abeta miziki to pe na air nini oyo esengeli abeta miziki yebaka bien que soki ba gens de l'ordre balekani bakutio na makambo wana bakocha maboko pe bakokena yo okopesa ba raison pour nini ozali kosala makambo wana pe alobelaki lisusu makambo oyo ya koteka kabiteka teka na nzela ba wenze ezali ebele esengeli na batu oyo batekaka na kati ya banzela bakota na wenze pamba te ba wenze basala yango nde bisika oyo bango bakende koteka raison te oyo bango bakoki ko pousser pona koteka na nzela la loi est dure kasi ezali mobeko et si epesami esengeli na moto nyonso o azali congolais militaire to pe policier alanisama koyoka mibeko oyo pomboka etambwa na sécurité po désordre eleki makasi ezoyeba na lisusu te nani aza nani pe nani azali kosala nini Kinshasa eleki partout ba mama na ba papa oyo batekaka na avenue commerce awa batelemeli na bango décision ya général Blaise Kilimbalimba kutu babenge azali étranger bazalaki bongo na caméra ya Beverly eyale pe micro ya Benis Sawana zanu na esilité biso toza awa basa ba veuve tobokola bana tokisa bana na besi supérieur na ba mbongo ya konduka par terrain moni toyaka konduka ko débrouiller poto tangisa bana avenir na biso bezali bana so le babengani biso na babalabala ba otia na marché certaine na esilité mais ils ont construit toujours so abakobenga okende wapi liberté de les a plein futu moya ko tia sur ombo ezate basengani na place na bango biso otela libanda kana balabala balongo na mibeko na bango wana batika ti tangu marché central ko sida tokota biso sur la kata zando soyoka onga lobika yango wana po bakoko tika biso isolé te partout Gambela Zigida tout tonda tokende wapi biso to abasa ba veve to bokola bana bo felin to suka bango wana bako ba fazer ba kuluna po bango ba sepela po mobeka kuluna na l'état ezalité to ba mono kuluna mam kuluna bo mayo otika ye et aussi mbatia général Topo était azali pona ba congolais bon surtout bana Zando ya jotinda biso d'abord zando ngo silité et puis combien de personnes vont porter ba magasin basi ba teki na ba indien biso photo za entre temps biso to na nzela za kuna ni biso to pembe bara ba biso to pusana na to tikanzela ke balo kola biso to longwa to ko bana monetina misale de la opesana neti ya kusala boba so sala baole bo biso na baje dana ko so pension bon retraite il faut batika biso pour batika nzela batang même 100 mètres batika nzela batimate keto kene na santo tolokwa sandu wana basi bateki na baenie bamagaza presque baende basu bo biso to kozala liberté pe betu basakpa na libanda liberté batu bazali na kati ya liberté batu kutu bazokoka te tokokende wana pasa wana eza raison te soki bazali mpona pe balika kodokola biso ya kosala eza ebele awa tala me banzela ngo bazobisa nzela nini ya malongi ezali awa bakoloba balotolongwa na nzela biso toka na prince yango kuna biso tobisika baloba na biso bapuse bato bapembeni bapuse bango batika nzela balobaka boye bato batika nzela nini bapusana pembeni kobengana ba eske ezanoi kozwa combien de personnes bato babokolaka bana na bango biso misusu pension nyonso eza vi nyonso eza wenze kako okende kuna mikanda kutu bazopanga ba 3 $4,000 yana na fond ya 3 000 akosomba mikanda to 2 ata $1,000 moto aza nango akosomba mikanda kuna ekosala te batiango mpe na prix moko ya bien te bozoma prix makasi moto kokosomba etalage oye te tozala tozofuta frais ya leta so tofuti mbongo ya leta po bana biso te
topusana totika balabala koloba teke babengana biso so bobengana biso mobakisi mpasi na mboka alors oyo biso wana na bapaka tobima na machete na kona tomona oni wakoti omoni topapa po tobotole tolia tana ndeti biso boye tana biso mopanzi nzela eza kuna mosika tokreya mbuteyage ndeni mo bango baroulage bakomisa mbuteyage shida na bango batika kosia biso makambo koloba mpe boye zando esili nango te tokende wana zando eza no inashie te no batisi otonga zando te so babengani biso wana balabala tokende wapi bawengeze ebele bien sûr mais na moto aza na esika mesana oyo aza esika atekelaka ndeti nga na tekala na zando so botindi nga na gambela na okoka te botindi nga na liberté na okoka te mpo na mesana na zando eza bongo nde mo moto aza na zandu aza na liberté aza na gambela na zandu akokoteka te eza bongo zando esila batekesa mpe baprix batekesa mpe baplace na baprix oyo eza moins cher oyo tuso nyonso tokuka tokota na kati mais soki baexagere na prix tomesanaka na balabala général wana aza congolais ou bien aza étranger et ce général wana azokoyeba souffrance ya bacongolais mpo na nini bango bazali na ntango avant tokona baélection bazokobondela population soki kaka bavote bango donc bacongolais bakomi baennemi na bango estce baza mpenza bacongolais de nature soki baza bacongolais bakoki kosala biloko bango bazosala te mpo tout d'abord bazokoyeba souffrance oyo bacongolais bazokosibir na kati ya congo awa me bango baza kuna bazokozwa bambongo ebele ba $33,000 me biso awa tozokosouffrir lobi baya tovote bango akwa sere boya kovotaka bango basala kaka ndenge bango balingi puiske baza na susi ya congolais te bawenze nyonso nayebi te bino bato okenda na bapoto so na libanda bateka te mebi biso babuginiste balivre epesa kutu bote ya malamu soni kitotandami kaka babuginiste na babuginiste bakoya koderange biso te puiske un étranger akouta kuna na aye awa aza na besoin aluka livre akende okota wapi akokota na kati ya magasin bino to bato moko awa kutu bakokoblige biso te bato mosusu ntango mosusu bakokobima na bango me babuginiste bakokoblige bango te puiske bango ti ndenge bazali wana batangi bango batangi na livre soki livre eza te mbele bango bakomi na esika wana te mais fo bazala mpe na susi na biso ndenge na baage oyo ya biso tokomi oyo eske tokende kosala na société nini bakompanie mpe ezalaka te eske bango bazala na susi mpenza ya population na bango te. Beltesco azali koservir la population na baproduit na ye kitoko bino moko botala batexas oyo bakabeli bino mpo na sante ezala kitoko. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onalipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene mpe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a pris opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mosusu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po a sa différence ezali mundele esa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balambango kitoko
okoyi kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout bacornebef oyo euti na Brésil cadeau signé Beltexco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui 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 oui. Na commune ya Ntele quartier Badara population aleli insécurité eleki makasi bazali ko comprendre te est-ce que bazalaka na bakonzi to pe bazalaka na bango te bazalaki bongo na caméra ya Moïse Ngombi. Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ekomi eloko moko olali na tongo olamuki ba prophétiser ba kokata yo pe na tongo nango bakati yo ya solo kuna na badarade kuluna ya kosakana te population ezolela kasi bazali kozwa solution te mais pene ka militaire ezali kuna bako chak bakuluna panzi likolo jour moko pe batie bango maboko histoire na bango ekei kosuka kuna na kanyama kasese kasi ti sikoyo moto azali kosala te botana ndenge population ezali ko continuer kolela sa moto oyo akosecourir bango bolanda bakuluna ozala eloko boye babotoli tozo vanda na pasi ya tozo vanda na pasi bazo kota siba kotelaki moto ao pembeni ao bato moya kotambola eza te moya batambola donc kolala mpe eza te tala bandako koto bato ebele bakimikimi na bandako nzambe akela mutu nyonso nzambe ntango akelaki biso yesu masihi atikalaki molungu mpo ete biso tobika tozala na bomoko me bomoko eza te tozosufri moninga mutu azonyokola moninga mutu yo nzambe moto asala yo nga mpe nzambe moto asali nga pema oyo ozopema eza ya nzambe nga mpe pema nazopema eza ya nzambe me mpo na nini biso tokobanda komiboma na biso tosufrili na mokili na se na moi bakondi soki population bazali kolela esengeli na bino boyeba la voix du peuple c'est la voix de Dieu kote mosusu pe elakisi bozali na bino kokoka te botika ba oyo bazali na bolingo ya kosala mosala wana mpona kopesa solution bamona na bavanda na bakiti basala mosala po kolela ya population na ntina ya bakuluna mikolo nyonso population ezali kovivre ba phénomène ya lolenge na lolenge makambo oyo bakuluna bazali kosala bango ba démonstration ya lolenge na lolenge ata mokonzi moko te azali kotelema ba solution nyonso wana bozali kopesa kasi bakuluna bazali na bango kotika te en quelque sorte esi ba peza mibeko bamonake ata batie mibeko balandelaka te bakosala ngo pe te bakotosa pe te bakonsideraka lokola bakondi bazate kasi bakondi botelema bosala quelque chose afin que phénomène oyo ya kuluna elimwa na kati ya ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba Kinshasa eleki partout totikala kaka kuna na quartier Badara tour oyo Badara 1 population aleli bamona courant kala oyo wapi tango bamoni kutu Moïse Ngombi nde bayebisi eke memela biso sango oyo po bakondi ya SNEL bayoka na Kinshasa lotiliki ndenge komi pasi oyo wapi kosakana te courant ya ville ya Kinshasa eyaka na yango 22h okomona 23h ekei kote mosusu eye 23h pe ekei na 5h kasi bamisusu awa kaka na capitale ya ville ya Kinshasa batikala komona courant te wana depuis abotama na ye ti akomi na 12 ans to 13 ans nanu amona te minda epela nanda kuna bango po nini bakambi ya SNEL bazali na bango kokipe kobungisa mai oyo etali lotiliki te awa na ville ya Kinshasa na quartier Badara 1 botala bino moko population oyo bazali kolela bayebi na bango atandenge courant epelaka te bango awa kaka minda ya petrole nde epelaka to pe oyo babengaka fula pardon bango moko balobi normalement depuis na commune na quartier oyo il y a plusieurs années courant ezalaka te
ezaka population azocélébrer kotiaka bapano po epermettre bango kaka mwa éclairage na kotuna ya courant oyo leta atie eza bibord message oyo tokotindela bakonzi ya mboka eza bakonzi ya mboka kovote bango ntango ya campagne bayaki bayebisi biso boye tovote bango plutôt po bango basala modernisation ya quartier na biso mais awa na quartier courant eza te alors tozosenga na gouvernement vu que bazotia promesse oyo tovotaka bango c'est mpona ke babongisa mboka koto oyo tozovivre na molili makasi molili dès qu'il est 18h circulation eza te parce que molili ezali e bato bazobanga kotambola ke vraiment bakokutana na bakoluna et après bakomasakre bango alors gouvernement tozosenga bango batala likambo ya quartier ya Badara batiela biso courant batia mai eza te ici là soki oleki omonaka bana bazoleka bazomata bazokita bazwaka bamai ya mabulu mais par rapport à siècle oyo tokomi vraiment bazovivre na mai ya mabulu eza difficilement vraiment pompe eza te courant eza te alors bakonzi ya mboka il faut s'intéresser pour na petit peuple oyo ya quartier ya Badara papa biso tozoloba boye Badara oyo courant eza te mai pasi courant pasi batia basinga kurayake bazotia courant mais courant eza te tala molili toza na souffrance papa Fabrice Lusinde tala likambo oyo mosala bapesaki yo awa na République démocratique du Congo komi kaka o bazo bloquer ngai na yo pe ba bloquer yo esengeli population ezwa kimia na makambo oyo était lotiliki po partout na ville ya Kinshasa population zali kolela Bandal Gombe Kalamu koloba kutu te batikala komona susu courant te pendant la journée courant ekomaka kaso ke 0h et ke ina 5h koka moins yango Asvita club komi bipola to penini ba supporter ya Vita babeleli na ba dirigeant ya club oyo bayeba na ko changer ba joueur basala ba recrutement ya kitoko po équipe na bango ezala malamu ata ba kobeta Ligue des Champions te babeta ata ba championnat misusu mekasi basala sélection ya malamu bazalaki bongo na micro ya KNB. Et oui, c'était donc 1 minute. Vodacom Ligue 1, ezali ko betama avec un partenaire idéologique kasi ko kamwa pona équipe oyo ya Asvita Club. Et comment nango bipola oyo ezali ko kamwisa République Mobimba akende boye azali ko pola azonga koto yo apoli. Mokolo ya samedi nde tout puissant Mazembe abetaki 3-0 oyo et kamwisi mokili Mobimba. Toujours pour la par rapport ya équipe d'abord recrutement ya ba joueur na biso oyo baza siko actuellement baza na nous ba joueur mo baza incompétent. Depuis deuxième position comité na biso eza un peu na moi boyokanité. Maintenant na ko senga na comité nini bayokana basangana basombela biso ba joueur o ba na efficace bazong c'est la biso genre équipe le roi dozaka na 2014 vous sentir que axe milieu attaque ba grand joueur ba alaki tokendaki tina finale la Ligue des Champions en 2014 malgré Dédé tolongwaka mais équipe oyo surtout les lombeli alors ba mbongo asomba ba joueur ayendo asomba joueur ba tikuku ba joueur ya ba seka ba joueur ba équipe mo mike tolingi biloko wanaki comité azana bomoko bazong c'est la biso Vita na bilengi na biso to lembisoni oyo toko pour na Mazembe bongo te aller retour en plus omoni te keza soli na biso bakinoa toko banda na coach ada niveau Vita te comité et bandi bien te tozana ba joueur pe ya bien te donc bas me ko sala recrutement bien kala to eba ki Vita na ba étranger to eba ba joueur Vita na ba mituka motivation na Vita ezate to ebite président Anjadi tozotalela yo aneo mais coach wana aza coach abongi na Vita ata mukete recrutement pe Vita ça que ça faux recrutement to na besoin à niveau Vita tout monde na ba étranger o baza ba champion la ba mboka na bango ba ya obetande na Vita eloko biso to luka na Vita ya ngwana pona président to pese au mois souffle aneo tozotalela main soki tokende d'Afrique ata Ligue des Champions te même cas faut tokende ata na place à 3e et ça là-bas na via bien
aller retour Mazemba gagner vite à tosepe nango te. Kobanda na comité, kobanda na coach, kobanda na ba joueur. Président tozotalela mwana oyo. Moi koko seza makasi pona mais tozotalela ye. Mais entraîneur wana faut alonga. Poza na niveau vite te. Comité baluga moye comité vanda vite il faut basombela biso ba joueur ya malonga. Ba koko tu baza wana kobanda ba isama ba ebunga. Bango tout faut bakende. Vite ezalaka équipe moko esombaka ba grand joueur et yesali misala mokilipe moni. Vite comme le la maboule. En tout cas, ça biso passe vraiment. Papa, les gens des mots. To bongisa équipe na biso. To ko senga kaka ke. To ke ndata na CAF ata Ligue des Champions to kete. To ki tata na CAF po to bongisa pe équipe yango. En tout cas, to senga na président za molene. Moi ba action azo sala tozo mona. Mais atali la biso équipe na malamu. Population azali koyeba te ezali yombo ya ba dirigeant top équipe ezali malamu te. Et sengeli na ba dirigeant ya Asfita Club boye bala kobongisa équipe pona ndenge bozali kotambusa yango pardon badi boye ezali kitoko te soni makasi pona ba nyonso tu ba supportaka Vita Club bipola to pe nini to ebite to benga yango nini. Oui. Et oui, c'était donc 1 minute. TikTok ya moko na lelo. Je m'en tape sur mais je suis désolé, nous devons réfléchir notre pays. Population a choix kana choix to petango bakota na kati système il kangi bango misu ndeko ndombolo vie continent ndombolo. Je vois certains journalistes passer à la télé chaque jour et puis chaîne na biso chaque jour tozwaka bango en train de prendre position sur les individus. Ne refusons mayemba ozana valeur pour les kabatuana. Toyebi ndenge nini ba fabrica magana ndenge nini ba komaka. Ozana valeur pour les kabatuana. La population te considère plus que batuana. Mais nos amis journalistes qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer leur temps na ba télévision na ba émission analyse na tongo. Oyo boyebi ki akumisaka. Intel. Oyo boyebi ki akumisaka. Intel. Et puis na souka bo voter bango. Non mais attends. Moi dans ce débat là de Kinshasa, je ne veux pas entrer dans Congo ya déployer oh gentille. Je suis pour personne, je suis pour Kinshasa. Kinshasa se meurt. Débat public à Kinshasa zate. Mutozo bima kolobela Kinshasa zate. Dernière sortie médiatique, il y a gouverneur Ozala Moutou, c'était sur quoi? Pas conflit. Dernière sortie médiatique, il y a président de l'Assemblée provinciale Ozala Moutou, pas conflit. Dernière sortie médiatique, il y a vice-gouverneur Kinshasa Ozala Moutou, pas conflit. Dernière sortie médiatique, il y a l'Assemblée provinciale et à Kinshasa, bas conflit. Dernière sortie médiatique, il y a le ministre de l'Intérieur sur Kinshasa, bas conflit. Tout le vrai problème, on a une autre yoka, siko. Nani mena fan de la mobo, à Sanissé les mots, bandeko journaliste, abaniko bêta. Parce que les 19 ans, on a la campagne. Les bazos tirés par. Tozo kende na ba même chance te na égalité de chance te. Dans la ba image na ba réseaux sociaux biso nyonso mama zo bima ba pesi liputa ba pesi 5 000 francs. Total c'est ce qui s'est fait. Et comme il y a ba milieu mususu concurrence na nenga na to solo là. Et na ba to matito. Par personne $5 mais ba député mo ba bimi quelque part sur na lobby circonscription na commune a baroyer baye. Azo paye ça $10 par personne et puis chaque jour. Donc à Matito, donc ma député merci. Ma député déjà déclassé. Biso ba congolais, tozali mal dirigé parce que toponaka ba kondi na biso mabe. Ba kondi o toponaka ezali pour la plupart. Bato ba pesa ka biso mbongo. Bato ba sumaka biso. Ba pire vieux ba vieux ba lesaka. Allez, bato wana nyonso ba se renverser dans le milieu politique. Ndepo ba diriger mboka na biso. Mutu mona ndaka beti. Likamu ya diasa. Nazalaki na sengo ko présenter bien édition ya KNB News a moko na lelo. Ngai da bino to monani lobby. Magazine. Yeah. Magazine Kinshasa na biso.
réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.